Kiambote Keno, Mbote bonjour, de partout vous êtes en train de suivre la Rateco, Nela, Dimuela, Congo et bienvenue dans notre émission Tiamisaki Congo, une émission de la Rateco conçue pour transformer progressivement le locuteur Lingala en locuteur Kikongo dans l'espace Congo en particulier, faire en sorte que les locuteurs Lingala deviennent un locuteur Kikongo en utilisant le Lingala comme langue pont de transition fluide et naturelle. Je suis Nicole Montanga, journaliste de la Rateco Mbanzangungu. L'émission Tiamisaki Congo reçoit aujourd'hui pour vous le professeur Jacques Makaninzo, enseignant et expert de la langue Kikongo et mandombiste. Bonjour prof Jacques Makaninzo. Bonjour maman journaliste Nicole Montanga. Comment décriviez-vous la situation actuelle de Kikongo? Imuna mutukidi mfovoma mingi nyadingala ndendavana mbandu donc nakati ya lokota ya Kikongo ezali vraiment epai wapi euti ba maloba mingi oyo tozomona nakati ya Lingala. Donc soki olobaka déjà Lingala ezali pasi te pour loba Kikongo nakozwa ndakisa na baka nona bosufova mu Kikongo même comme un mouton muna Kikongo mpe meme mu Lingala tuvovanga mwana mu Kikongo mpe mwana tuvovanga mpe diaka mu Kikongo muinda mu Lingala tuvovanga diaka muinda. Donc kavena kibeni diambo dia mpasi komuna vova Kikongo je vova Lingala ku yelongo ka Kikongo kumosi. Professeur Jacques Makani, étant que molakisi pasi nini okutana kanango na kolakisa Kikongo na baibalubaka Lingala? Bon, mpasi zikalanga za zingi kwa bampangi bavovanga kala Lingala. Donc pasi ezalaka mwa mingi pona bandeko baloba Kikongo balobaka déjà Lingala pasi eyaka na nzela nini na bokeseni ya bamaloba lolenge ya kosalela. Donc nswa ni ansadilu ya zinkumbu mundinga ya Kikongo mu Lingala. Mudingala basadilanga ntango zankaka ndumba mu vovela mutu ndoyo unavo kena kibeni wa yesikididiko ukalanga yema toko mayingi mekanti betu mu Kikongo vovele ndumba isavo mwanankentu ndo kibeni kena wa kuletiko. Donc pasi ezalaka pona bosaleli ya ba kombo ndenge na uti koloba biso na Kikongo tolobaka ndakisa tolobaka ndumba tozwaka ndumba pona kosalela lokola ndeko mwasi oyo apusani apusi âge mais na Lingala soki bazosalela ndumba basalela ngo na ndenge mususu. Donc bango bazosalela ndumba na sens que mutu oyo azali lokola professionnel de sexe, voilà, oyo azali na bamibali ebele. Donc voilà cette différence, cette difficulté. Donc baou monanga bonso vo wizidi vo utakunzaisa mamena donc tamona bonso jambo limosi danzenza tamona iye jambo lyankaka diaka vo vutube betasadila zinkumbu basadilanga tanguza zingi basadilanga ma u momo betu mu Kikongo makalanga bonso ma o. Donc pasi ezalaka mingi bango basalaka mingi ba o oyo na Kikongo ezalaka ba u. Nakuji kopesa ndakisa yalenda vana mbandu. Je peux donner un exemple. Ngunga, par exemple. En Lingala, ça devient Ngonga. Mais sinon, ça maintenant, en Lingala, ça prend un autre sens. Mu Lingala, mpila yankaka basadi langayo. Tubaki limbandu, Ngunga mu Lingala basadi langayo bonso ntango. Mais yetu mu Kikongo Ngunga ina bonso clochette. Donc en Lingala, quand on parle par exemple de Ngonga, et ils utilisent ça comme pour parler de temps. Mais chez nous, en Kikongo, on ne prend pas ça pour parler de temps. On parle de la clochette, pour traduire la clochette. Alors, quand, par exemple, nous enseignons ça auprès de ceux déjà qui parlent Lingala, parfois ça prend un peu de temps pour comprendre ça. Malgré nous leur donnons de références pour y arriver. Rateco,
Dimwela Congo. Congo.